Oui, bandeko balandi ya toko mwa pi lisu likola lisu. Toza awa na commune ya Ngiringiri. Na ko lukana na ko luka président ya lisanga munene ya bavanda ya mboka na biso Congo. Ba kombo ya Mese Guilain Lokofo. Ni ntokosola mukolo mwalelo bozo na bilo nyonso tout télévision ezonge lengi et kompe lengi parce que ba politicien ya mboka Congo na makelele na maloba na bango ya politique bazo mboka oyo dipai moko te. Comme ngai opposant ya mboka Congo ya ba Congolais moto ba Congolais ba kotela moto espoir ya ba Congolais aliawa. Ndena ye tosola masolo ya ba Congolais o asombaka litungulu matungulu te o asombaka lipa mapa te o asombaka piodi moko o asombaka eteni ya tomate o asombaka eteni ya mbisi ya mai o asombaka eteni ya mbisi ya ukauka to yele loko solola président Guinéen mention de censure contre ministre de l'économie ayambi yango lolenge nini réaction na ye loko solo ya taxe bamaro benga biso mikolo uti koleka ba taxe ya wenze taxe emati taxe yango emati sur base de quoi bakotonga bawenze ya sika zanda munene ezokotongama mbongo ya taxe yango sila kapeli na mboka Congo yango nde mituna tozotuna mo moke présent bolanda bozala toujours scotché suivi bolanda makasi ni tozoloba makambo ya lelo mbote présent mbote ndeko bonne santé très bien président Guilain Lokofo na bike lelo za bien na uniforme donc drapeau ya mboka Congo parce que bon limbisima moki ya match bezo bete malelo président sans motion de censure ya mboka ah mais ça on a le pas à quel coupe du monde ça autant na ba député ba sangani ba lodi ba so la motion ya censure contre ministre de l'économie nationale donc ça on a le pas sur qualification coupe du monde donc ils ont ngai moko ça ba commerçant vraiment ba c'est pas une makasi bah c'est pas si base de quoi bon c'est pas la longue parce que c'est pas dans le sens que depuis que le ministre a la tête à ministère de l'économie ni beaucoup ça représenté ba pour ngana le belaka ba gagne petit là d'abord bangonde baza base baza le noyau ya syndicat national des vendeurs du Congo c'est-à-dire dans le belaka ba toza ministre on a ça appliquer ni beko wana te o pensi ba pa ba tira ça la petit commerce na commerce en détail ministre a appliqué en route autant il a appliqué en route ba millionnaire congolais ba ça ma olenge ni ndé tata mo konde ko la lobavi alors tout le monde que ministre on a azako appliquer ba disposition on a te et tant ba député ba lamu ki sikoyo na kolanda maluka na mona ba ndeko eleze ba ndeko mususu ba sangani ba yeba la motion à censure contre le ministre pour expliquer bango pourquoi malgré que la texte réglementaire ezali mais il y a ce bon à appliquer maintenant ils ont balusa ba député ba corrompu puis ba libanais ba payane ba corrompu ba député mais yo a osala ba kena mi beko eza réglementé congolais asala mi ateka litungulu mi kate mi ba payana ko beteka ngo eza baluki ndengeni bon je ne vois pas comment ba expatrier ba ko pesa na ba député mbongo pour que ba député ba défendre bango au moment où ministre de l'économie azako appliquer mi be côté Hollandi tant ministre azako appliquer mi be côté mi be quoi ezako ke na avantage ya ba étranger c'est quelque part la logique on a les étrangers se retrouvent par rapport à la lanterne ou soit refait à ministre de l'économie à appliquer le be quoi je ne vois pas comment que ba pesa député mbongo na ba paya sikoyo yebisanga sikoyo député ko ba pesa mbongo mais ba sali motion à censure contre le ministre de l'économie pour na ko amener le ministre de l'économie atali le temps ba ko longola ye oya ko ya aye ba quand même ko appliquer ba disposition OK tozomona ba limitation e ba ndien kini marché bazoteka biodi eteni luta madesu matembele ba congolais ba ndeko sa food market ba ko sala ngote oh mais to ba congolais ba sala food market ça congolais ndi ba comment food market ya ngomone ya mbona ko sala ba ndeko na biso pe ba koma ba ko pe tam tout da linga atana simple ka ba ko ata supermarché tant so comme food market ils ont apparaître le nom étranger mais aza congolais pelu store aza congolais ozoland c'est-à-dire bango baza capable ya kosala misala wana mais ba étranger ya mbo ba ko ta supermarché ko ta pe litungulu moko papa la ngai litungulu 300 fois somme na supermarché c'est ça le rôle un étranger andimi na yaza importateur mais azo ça la commerce à détail hein petit commerce en violation ya mibe a profiter à cause la battre na supermarché mais il y a ministre économie wana ba supermarché yango dakota parce que ya wenza gambela kota te wenza matata kota te wenza makala ayebi yango pete na supermarché ba te ndunda monaka
na yebisa ministre économie ngai mese Guinée le kofu na yebisa ministre économie tala na wenza bayaka indi afungoli maison akomi bana kini azoteka na détail so okena bayaka komona biso baza na secteur ya kenkeleri totekaka lisusu te okomona bango bazoteka biloko oyo bandeki kouta lufu oyo bango bayanga nango bazali toujours cher les ministres azosanctionne te c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui okotala étranger aza na maison na bumbu seulement bapango nyonso ya koya bateki c'est-à-dire okomona basociété neti basociété baRTL bafricel banini bazoteka telefone moko azotambola na mutuka na bango bazosala commerce ya mila bazoteka telefone moko et mokolo mosusu tokomona mpena somo omoni mpena ngeno mama poto mpe akomi koteka lipa moko ya baguette po soki déjà bazotika société azoteka nini moko eza déjà problème c'est-à-dire lokola ye ministre wana azopermettre teke bakongoli baémerger tala moto asali boutique na ye na cité ndenge boutique wana ezali po asala activité mais importateur aye na biloko na bacontener alandi eti na cité awa azoteka biloko wana na détail donc moye bakongoli baémerger te Jean-Paul Nemoyato tozalaka na bino totambolaka akangaka bamaison ya badi libanais na zanda monene oyo bandaka kosala commerce ya détail mais banda ye alongwa baministre nyonso oyo baleka na be baministre nyonso oyo baleka sans exception oyo bazalaki na ministère économie après Nemoyato aucun ministre asala makambo wana c'est pourquoi na kosenga na tata mokonzi ya ekolo soit bazongisa Jean-Paul Nemoyato bazongisa ye na ngwende na ye akonie kokanga bamaison ya bapa oube babimisa Guy Matondo Kingolo na boloko ndenge aza na prison aya kosimba tete ya ministère économie nde omona makambo kosala so toyekaka na bakombino oyo nini tout ça parce que comment yo oza ministre bien kokoza na partima boye songolo mais soki oyibi tongisi koparti na yo eprotege yo soki osala mosala mabe ozotravaille selon vision ya tata mokonzi ya ekolo te des fois balimbisa yo bakoki kolongo yo te bakoki changer mote c'est comme si na baparti na bino bosala baregroupement na bino bosala to na baeglise bosambelaka bato mosusu bakoki kosimba tete ya ministère ya économie baza te ok yango nazobisa bakongole bandeko na ngai bolanda bimission na bokebi bapoliticien nayebisaka bino bozala confiance na bango te peuple congolais na baparti politique na bango parce que makambo oyo elingi ezwa plaire mosusu elingi ekoma ya une classe ya bapoliticien na baparti politique or bapoliticien wana la plupart bapoliticien na baprésident baparti politique bana na bango bavivaka na congo te famille na bango na congo ezalaka te biso nde tozoyamba charge wana mpo ngai asombaka litungulu matungulu te nasombaka lipa ye asombaka yango te de charge na bazomona yango te komi yo ngai président parti politique nazosoutenir badepute bakei na morceau de sasi baza contre vision mokonzi ya mboka contre union sacrée non omoni kala biso na niveau ya marché bayaka ntango tozoteka biloko ya courant toanda kobeta 3 tours à 4 tours par jour ça ntango yo na moki na ntongo oye na wenze so osisi kotanda biloko okezana okosomba biloko ntango yo ozokuta zanda ozozonga na wenze bayaka okokuta eza peti otikaki na mesa asi atekelaki yo ozwi susu mbongo wana ozongi na zanda ntango ozoya okuti yango monaki bakomersa ntango wana tozalaka na baélectrokine bave électrokine azalaka na wenze ya bayaka bave mbolexa bazalaka koteka na bawenze ya bayaka mais lelo oyo secteur wana eza envahi na baexpatrié c'est-à-dire la politique gouvernementale à travers le ministère de l'économie eza permettre ete na baopérateur économique congolais baémerger alors bainterpellation ya boye bamotion ya sansir ya boye nde ebangisaka soki yo député ozokomisa ministre lokola master na yo nde esika mabe eza yango wana mosala ya député ezali ya kocontrôle yango basali koveye na application ya baloi yango basali kocontrôle baaction ya exécutif provincial soki eza positif ok mais soki eza négative eke ye ministre ya économie wana ntango déjà badéputé basangani basali motion ya sansir biso toyambi yango lokola victoire ya léopard lelo ndeko na ngai moso tozo na même langage mwana moko mokolo ya lelo aye ndeko na ngai leki na biso sele afandaka bongo na commune ya bandali lisu eza malamu te bokoki excuse mpona qualité ya image tozotiela bino parce que tomonisa bino ndenge bakongole bazosouffrir ndeko aye kosenga aide na bato mitema mawa bato oyo nzambe apesa bango mwa makoki botola ndeko na biso asengi aide azozanga $1500 to mpe $1000 basala ye opération mpo liso ezonga amona malamu bolanda nanu estro elema oyo boto ozonga na plateau na biso mbote mama oui tomote banene memi bino na bureau na biso na itaga numéro 120 na tokoma télévision papa eloko emelinga awa mpona maladi ya mwana ngai ya miso eloko makasi
eloko ememi nga awa eza mpona maladi ya miso ya mwana na ngai. maladi ya miso ebandi mbula boni. ekokisi deja badeza ngo tozokende mwana azosufri makasi ndenge aza wana. Papa aza te nga moko kaka koteka mwa bamatembeli na nga ndenge natekaka yango esengaki natambola nakende na bahôpital, nakende na hôpital akankoko na bandaki kuna nalongwe kuna batindi biso libanda toke na ACG tosali bamakambo na biso nyonso kuna akoti mpe scanner toza na bafoto ezali awa ntango tokomi kuna bayebisi biso toke campus siko nazaki na makoki lisusu te ya kokóma lisusu ntina campus yango wana nakutanaki na ndeko oyo ayebi ngai nde aesplikaki ngai nde omoni biso tokomi awa esika na bino awa. naki toyeba fartir oyo basengaki réellement mpo ya liso ya mwani na biso eza combien po basala opération balongola ye liso yango to basala opération bazokosongo ndenge ezalaka. toyebi te mpo foto bafongola yango nanu te fo bafongola foto esika batindi biso kuna nde esika tokokende koyeba apres oyo baosenga biso kuna. siko misolo oyo basengi mpo basala yango eza combien te na HG balobaki na biso ekóma ti ba1000 yango biso makoki ezalaki te. soki moto moko asimbami aza na $1000 apesi bino akozonga ndenge azalaka akozonga papa. yo message ti soki nanga kopesa bandeko nyonso bazolanda biso oyo mite ya malamu bakongole bakolanda biso sikoyo so balingi basunga ndeko na biso yango nasengi na bato oyo baza motema malamu oyo bazolanda biso basunga ngai mpenza mpo nga moko nakoki lisusu te nakomi na suka basunga nga mpo na miso ya mwana na ngai ezonga ndenge ezalaki oyo na ngai nasengaka yango wana. aza na mbula koni akokisi siko 25 ans. 25 ans okoza numero ya telefone Eh, pesa numero 081 26 202 83 na suka. bandela 081 26 202 83 na suka. ok mbote masi oyeba kombo na kombo nani Muna asili. kombo nosele ofandi yapo Afena kumina banda. kombo na banda eloko ebandaki ndenge maladi Bandeka donc dans ma lo mvuti maka muke boye. Ocha bakise mamisu ngomuna wa esimba teti egomo vimbi gomo munene ga ngomo ga koti hôpital nyonso tamboli c'est puis examen scanner mais ndeso na campus ko moyenne kuna izati do me asuki ese liso ngozomona nango ezomona emona flou emona flou so babaki nini so basala opération komona malamu so sengo personne ezonga na kati babaki eza cancer eza nini tumeur te eza misunima boye ezopusha emission libanda otaka na kati ya scanner misuni wana epusha emission libanda siko yo okoza na mbula boni 25 ans 25 ans bandeko bazolanda biso sikoyo yo moko osala mbela mpasi koza congolais ministre ya santé ya mboka kongo akolanda ministre ya affaires sociales ministre ya action humanitaire akolanda siko yo moko atake congolais likambo ekweli nazoma mai ndenge kolima sala message fort na bakonzi ya mboka oyo bakolanda biso sikoyo tala bango sala ndeko tala bango siko yo moko loba bela tanga bango na bakombo même président de la république mais première dame mama Olive baza wana tanga bango na bakombo yo sala nozosola siko na bango même président même maman Olive Lembe même ministre tokosenga kosunga biso mpo komi na suka mwa eza te mbongo basengaki biso esenga mbongo ebele me mwa eza te bamoko oza na message kopesa message na opesa ya suka kaka nazolelaka epa papa na biso papa président na mama na biso basunga ngai moto nyonso azolanda ngai na tv asunga ngai nazali na esika mosusu ya kolela te yango na ye esika na bino naza esuna mingi ya koloba te. merci mingi bandeko balandi ya tokomi wapi bonde ezalaka totebile mwa estre wana bocomprendre ke tozalaka toujours proche ya peuple congolais mama aleli leki na biso aza na 25 ans alebi akosenga lisungi botala ndenge nazalaka botala ndenge nakomi lisu na ngai ezalaka boye te tozongi awa na plateau na biso awa na commune toujours angenge président lisolo ya mpiodi $20 millions wana tika na wana ngenge mwana ite
Ah, nangengi ba vivre frère les mois na kité. Attends pied du moko. Et moi na ngina ngote na bu moi et moi na kité ba teka yango wana. Siko yo en tant que président Bavander du Congo, association Mounene Bavander du Congo, boy que ministre a bendi 20 millions de dollars dans compte de trésor public pour être ban en mboka ba congolais, ba PCT. Ministère économie sa boutique à Moutouté, et ça station de Komakao, compagnie TLT, et ça ministère ya Congo, ba Congomani, l'État congolais pèse 20 millions. Donc tu ba pire des arabes. Bampio du second toujours mon nango soutien toujours les solo nango te. Alors le candidat gouvernement zaki malamu, que bampio du peuple congolais a fait malamu. Et puis ton lien pio di yango na fête karaté. Quand on lien pio des aga fête, pio du ton lien yango c'est les ala tango nyoso. Dans pio des aga eloko ko za luxe te. C'est pour la conseiller mingi na gouvernement baso ba bateau de pêche. To ça dans réunion na ministre économique to tout na bango to lobi. Bokoye ko so ba bateau de pêche te. Bon, tu n'as pas pris un bateau de pêche déjà combien? Bateau de pêche, ils ont coûté 6 millions de dollars. Bateau de pêche, 6 millions de dollars. Tout ça, la hypothèse, tout ça, la analyse. Nous avons dit que Congo aurait détourné 62 millions. Mais ce que a détourné 62 millions. Le bateau a coûté 6 millions de francs congolais. Au moins, on a 10 bateaux de pêche. 10 bateaux de pêche qui détournent. Il n'y a pas 20 millions à Bendi. On a combien de bateaux de pêche? 20 millions. Il a fini. Ce sont 20 millions donc ils ont ça là 3 bateaux de pêche. Il y a un le bateau. Pendant que besoin de ma canicité, gouverner c'est prévoir. Basso me bateau, tous là qui Kivu, là qui Mobutu, là qui Tanganyika, les alliés, bambis bazo kufa, bakoli mingi. Mais bien c'est pour ça que botama, que bika, il doit résister ou taka, ce qui Namibie. Si ton colis, si ton kufa, quand même pied du wana. On a évité la attribution de personne. Bio. Ministre de l'économie, c'est ministre de l'économie. Mais makambo ya bambisi banini ministre ya pêche azalaka te. Ministre ya pêche azalaka te. Po eza makambo bambisi. So makambo bambisi ko makambo ministre ya économie ndenge ni. So biloko ngo pe yaki ba congolais ba sombi yango na talo parce que biloko l'été l'état futaki mpako te, hein? L'état futaki ba taxe te, biloko yé. Mais tekama yaka ndenge to na tekama. Mais mo on to ba congolais ba sombi yango. Siko mbongo ba congolais ba sombi ekei wapi? Ndembo sali pe ngwana. Ekei wapi sali est-ce que bazongisi yango sous na Namibie po mbisi mususu ya biso to lingi ya soki bazongisi ba contrôle bazo signaka wana sous na biso ezali rotation ezala vide ezala raté et puis autant soki ba paya ba sombi yango bato bazana ba entrepôt ba payo ba poni mboka na biso comme l'air second partie bango bazana de consommer en grande quantité et puis ministère de l'économie azo pesa ngo na ba grand importateur wana alors que ba paya bango nde bazo combattre ba action ya gouvernement. Ozomona bakopesa oteka yango na boye ya bombi yango bato bazala bakomi kowela na kopesa kene même na bayaka awa na bukanga loge kene otata prix ya maïs ya farine de maïs bazoteka yango combien wana mais soki bato baye basomba bato bazomona na te c'est-à-dire ekomi longo na COP marchandise eye singa tinda 3 conteneurs kuna tinda 4 conteneurs koto toyebisa ya ministre de l'économie chambre froide ezali ya bakongolais ezebele soki oke na gambela oke na masina paska oke na bumba oke na bandala. Par exemple, chambre forte, tu peux par exemple 1500 cartons. Et si tu peux par exemple 3000 cartons. Au comment on a que population de Sika, on a bilo, on a on a pris mon coupé à ma lame. On a multiplié comme ma kangu, ma belle-sœur. Si on a le babon, on a Congo, tu as une procédure à la dès que le bic est à l'État congolais, ministre tel, ma kangu, Babandoya. Bon, madame. De toutes les façons, la CP n'a pas censé. On n'a pas TV à la radio. Tu sais pas dans mon soir sensé, tu sais pas dans logique wana. Pour moto à lembo, ah, moto babi à lembo. So so inga na pesi ombo. Comment la Holandelo lisusu? So inga na lingite étranger à ça la commerce à détail. Na zimbo étranger wana, mais na va attaquer ba on bâti la la petit commerce, bâti la commerce à détail. C'est ça dans bande ko na boyo ki président lobby, tozo bunda pour être ministre de l'économie expliquer ba congolais. Ngala bimi na nzela lelo ba susu te na bimi na somba lipe na somba café ba mamba sala na kwa wana biso somba yango mais c'est le ministre de l'économie soko somba te na somba liki makite liki moko bateti na somba mupika matembele ngai na mwasi la bana ngai yaka to bimi to zo réaction ya ba président ba imboka yo zo kima ko expliquer ba na mboka ba député national ba voter biso to voter bango bango baza batinda mi ya peuple babengisi yo wepo baza retransmis en direct bayeba ministère yango esalaka nango nini mbongo ozokenda wapi makambo na bino ba parti politique
il faut faire la mission. La date même pas fixée. Pas fixée. Il y a un date, retourne à l'école, on a parlé du peuple parce que moi, il a parlé du peuple dans la salle du congrès. C'est on est un député. L'école est un biso. Pour les audiences, il y a un public. Il faut pas s'en mêler. On a commencé à me motion à censure au ministre de l'économie. Suite à son refus à appliquer, mais bien que ça va pas. On a un petit commerce, un commerce à détail. On a commencé à aller surtout dans les gens qui chayer. Au moins, il y a des gens qui parce que les petits ont un magasin à cause de carton et de cahier. Abimika na libanda ya maison azoteka moko azoteka paquet moko carton sur sili azongo sur na kati ya maison azo sur carton musu ça dit tant on sala mouvement là au moment sur abeti calcul na pourquoi azana mbongo na ye mais siko musala sekala ba ko bana wana basala ye mo pa ko mi ko sala yango auti na mboka na ye azui visa d'établissement et abandi ko teka na détail ko musala bana wana banda ko sala ne yango akomi ko sala biso na secteur ya quincaillerie tandis que en Chine to na biloko na Chine oyo na bakaro alandi na Congo ake ocha maison na entrepôt na limité to andi ko soma na entrepôt alandi biso na wenza bayaka afoli maison permet c'est to tegaka oso soma karo 5.5 pa na 1 mètre carré mais yeye permet na ya chango $5 et pas na yezo soma 5.5 pour oteka na $6 ozo bénéfice mais yezo ko étranger on a chango na $5 soyez bien sangaye atauto mutonga za congolais alingi mboka alingi Congo amoni a $6 amoni $5 on so mesika nini parce que tant congolais on a côté kate suka ngezani ya kokweya bango pe bato basali politique ya ba étranger basali politique ya matcha ba loyer ba maison commerciale ça ba $50 $100 mais soko taye banda ko ba étranger bazo kotonga oyo bana mboka bazo ko oyoka $500 $600 $800 $1800 et donc les autres là bateau baza ko fixer bateau baza ko fixer nana za ko pesa ba au prix siko makaniso mokonzambo ka bimisa akosala ba congolais ba millionnaire ba pato minene siko na ba député na ministre économie na za contre vision mokonzambo te voilà ministre za contre vision mokonzambo ba député baza un problème te ba député bazo travail basali motion c'est leur vision ya tata mokonzambo personne qui ba promesse légué belé et que c'est réalisé ba promesse c'est belé. Même la promesse de la niveau de la commune. Ils ont violé la vision du chef de l'État. Comment ils ont promesse de taxe professionnelle annuelle, ils ont une seule fois à l'ouverture de l'établissement. Autorisation d'ouverture à foutre chaque année, mais ils ont promesse. Au l'amour de la maison, à foutre la taxe professionnelle annuelle, à foutre chaque année, à autorisation d'ouverture chaque année. Non. Bato tant bazo njoka ba obani tata mokonje ko mtatindi ba wala tata mokonje ko latindi ba ngote tant le lobe muto funguli boutique na ye a futa taxe professionnelle annuelle à autorisation de c'est pour toute la durée de la vie de l'établissement. Ya ba le ba beaucoup mais ba sangana ba porter plainte ba porter plainte pour autres les mela ba fundaki na zo pe convocation. Je me suis comporté en conséquence dans la président national ya syndicat ba on va porter plainte na ba on na zo convocation tout ça go to ko sala ou les TV, les radio, tu peux se confier dans la justice. Parce qu'au fond, ils sont au fond de moto, ils ont précipité au fond de moto. Et les combattants sont au fond de nous avons raison. Au fond de moto, il faut représenter les moyens de défense. Donc, tout ça, tout ça évolue, le liste du colo, il y a liste. Mais le peuple gagne toujours. Mais dossier va ticket en haut, président, dossier va ticket en haut. Oui, ça qui 5, c'est comme 700. Oui, ça qui 7, c'est comme 800. Sur base de quoi? Et moi, si vous avez bon, mais c'est un kanga makala. Alors, on a ticket étalage de 200 francs, tiens, 300 francs. La bourgmestre makala, oui. Combien de sécurité, ça, le col à Bounia. Bon, mais c'est à makala, il y a pardon, il y a Lemba, il y a makala. Il y a Lemba. En tout cas, papa, on aime. Olimisa monokobeti libako eza makala te yo ya lemba Jean Sakana je cite même le nom amatisi ticket étalage de 200 à 300 yemoko on a loi balobi mutamatisa taxe étalage c'est le gouverneur qui fixe a tout monde que quelque part na ba député provinciaux auto vota balali oye même le secteur ba wewa okomona wara akoma wewa wara ndingari azakoma wewa Malien à Komawewa. Vous comprenez? Oh, on les a petits commerces. Ils ont petits, ils ont moussala balambo, c'est balambo kabasal. Mais
gouvernement a besoin de sanctionner. Parce que le rôle de Zarana de Goélézer, n'a pas de Goélézer, n'a pas fait un deuxième mandat. Je sais que de Goélézer a fait un deuxième mandat. On a un quota. Je pense que tant de quotas, tout le monde a honorable Ntingi pour l'eau et les airs na 7. On a bêti na 9, attaquant de pointe. Ntingi qu'on a bêti 7, donc on a alikam. Dans danger, dans bande on a besoin de makamoto le belawa. Un bourgmestre a vu taxe, il y a l'État. A tiré donc on a reconnu pas dans la négociation. Comme pour bourgmestre, mais c'est simple. Azan est député. Azam au Kélémibé côté, un simple monsieur. On a même pas président de la République. C'est la taxe. On a un député boy. Tu faut que bango pour baser la terre le pape Aroya pour que les banderoles soient les bienvenus pape. Wa tu n'es pas musala on a été. Tu faut que bango te pour baya ko kombo la biso balabala. Hein? Tu faut que bango te pour